Ok. Je t'aime, papa. Moi aussi. Je t'aime, papa. Je t'aime. Ok. Nous fonci, Bouzoba. Oh, Oza Mayel. Mayel était. Yona moi na pas de problème. Ah, nini ko papa. Yaka na plateau. Yaka Prince Babi habite tika vinayi. Ki tata moi si na yo alembi yo tika vinayi. Karina loba ma be devant nga tata. Batutu balanda ki la vidéo wana Prince atikali na kwa ko souffrir pour makambo. Wana loba bilo wana. Karine. Osa émission bato kwa ba ken. Taka sa émission pana muto kwa ken. Prince loba langa na linga ka ete. Bonjour partout, bonjour Dabiso, grâce à WW Info 16 derrière la caméra professionnelle caméraman yo à la réalisation il y a filmé il y a Yesu Masia. Alors tout ça qui obligé Tolanda Christine Jora na kata studio Venjora na kata studio pour nous préparer générique ya sika après départ ya musicien Venjora baso qui presque orchestre mobimba bo mona ki ndenga lela ki me ko lela na yenza mayoka kiango meka ki kozwa lisusu ba musicien sika to ya manano Venjora na studio o azo préparer pour la mission Venjora na studio na biso na biki zo sala magichi buyi bien à Paris venanga sous le Bwangala ezo sala bien ndeko ya Alex Liaou bana ya professeur Liaou Venjora bonjour. Bonjour mon père papa David. Bonne santé. Santé bien, tu as toi bientôt aussi bana poto bazo ya belé. Donc vraiment tout ça vraiment c'est là déjà quoi. Tonton Baba tia ya Charlène Makanda master nga yo yebi. OK d'accord, Venjora to landi rapidement parce que tu que préparer ba musicien ne peut baza, bureau ne peut baza, tu que préparer générique moko ya vite fait. Ouais, on a préparé générique vite fait. Msuka na générique yango emme mabiso na ba concert auto linga to livré na bokasi ya grand frère na biso le vieux Kundolo Willy Lukanga quoi. Un vieux Willy Lukanga Ezi Cargo aux États-Unis azoya bientôt là en septembre azo koma poto banda ba concert na octobre do bana poto tu bozana Kinshasa en tout cas vraiment ba concert na biso vraiment ba concert na biso ça premier concert to beta quoi et ça pena premier concert les majeurs banda tu bana masolo parce que to sel album pour nous beta ba concert et que to sel album pour ka ba yo ka biso moto ka na ba téléphone na ba car na biso te to sel album pour que c'est pour les sabato nyo surtout vraiment au baningara vient genre vraiment au tu banakin ba mona musala biso e bima pena boy en live. OK na moni bilonga sika ouais longa sika vraiment animateur à sika Nacho na benga Nacho. OK Nacho on comment mindele te ba joueur ba star mindele wana comme joueur réel na ninga joueur en autre Nacho ba miseto amna pesa ba kombo Nacho ye wana ye animateur na bino ya sika yazana ba cri na ye akubwaka to kae avec plaisir. Nacho s'appelle ça Pierrot Marco Kabea papa na Curtis Edi na kacha Norvège wana motema ya Fallon Pierrot Marco Kabea na comme la camarade na pela Norvège on ba Norvège vraiment na habité vraiment papa na Curtis. OK non tout ça Nacho Si Diego Solo beta dobina yo bilenga le mangere Lufoti yo yo Lufonsi Bouzoba ah Oza Mayel était Lufonsi mosala kozwaka le shegine kol yo Lufonsi udagina mboka yagizaza bandiko kamwe mwinda enzambe yakotana samlo atala na chambre tobina bayaya mwinda yo mwina mama evienzora yebisa bango bapeliza mwinda Loris la Congoleya peliza mwinda cri na ye zali Venjora na moni mama donc nzamba yoki kolela na yo expliquer non cri na ye cri ngisa Nacho pour ça non ezaki nini ozo expliquer nini loba non oui donc on expliquer pour nini batu na biso do bando ba uta mboka kwa so ba na kin air mo bo mo perche zalaka so ka koti na salon tant hôtel na chambre boy amoni ba minda fait pese moi trouble même kutu boulevard a pamba po katsa do fo benda ye ngata animateur Nacho na vanda na boule biso biso respirer na auto monara auto yokaka ya on a pesi makambu na senti bana kin bana Paris a poto nyoso ba yoka donc mystique
D'accord, d'accord, d'accord. Venjora, et voilà. C'est ma fille, c'est comme ça qui toque vraiment ma fille Njora. Et ça la rend bien vraiment qu'on soit animateur à ma casse bonne qui sali sous le boanga lengi a trop place à Zaline de Koya Alex Liaou, bana professeur Liaou na bossa te Guidou Dembe la machine à gagner. Pesa la mbote na guerrier doko ma place à Zali Made bon. Guerrier Dokoma. Voilà, petit frère propre à Venjora, guerrier de Paris quoi. Ok. Pichu Dokoma, guerrier de Paris. Ok, d'accord. Pesanga susumbote le susuna Made Bongongo Oyo, vrai chéri Nakata Paris. Alors Venjora, siko studio Zokota Oyo, générique Ozo préparé pour sortir dans les alakan. Sorti dans fin septembre, faisait sorti dans vraiment on a besoin de se passer battu, on a besoin de faire un concert, battu bazolo bapé trop moni et là que bon marabiso battu comprendre papa David Ezali ba producteur na ba manager. Yo za producteur, yo boto la kutu la cause producteur na eve nani comment nani pauvre musique. Ba producteur ba betcha ba concert. Pauvre musique à ça na pervie ya bimisa album. Ce que faut mutuna betcha no concert. Ngana ko ba salté ba instrumenté ba makamute ko futa ba taxe ba l'étaté. Faut prendre mutu ya vraiment. Le qu'on a vient na biso le vieux Kundulu, le vieux Willy Lukanga. Alanga betcha so deux concerts, il y a mouvement. En tout cas on senge kaka merci. Batu o ba ozana concert on a vraiment ba ko sepela makasi. Masala Richard Couche en Hollande. So ya pesa la pena bien jo olenga na Paris wana et ça l'a vraiment bien pena Betty Bis kindobika mayaya ko na lela for ya Betty Bis kindobika petit sœur no vient jo rayer vraiment quoi. Ok, d'accord. Venjora, likamumu ezo sala batu pasi lelo vraiment ceux qui vraiment yo vraiment lingakanga ningobe anga papa na ma papa no ya solo yo sala rapé fina nga liboso mwana nga liboso moi si. Alors tout soit na likamu bien. Yo na mwana ya pauvre Prince Babia, bozana problème. Prince? Oui, mwana Babia liboso azobeta na groupe ya héritier, yo ne bozana problème. Ah, tu m'as monté dans mon studio soso. Mais la Prince Rose a un problème. Ah papa David. Te kolonga na micro te Venjora yaka to solo la te pusa na te yaka na to solo la te yaka to solo la yaka na to solo la omoni mutia mabe on va solo ba yango tete mutia mabe on va solo ba yango te yo na mwana ba problème nini ko papa yaka na plateau te yaka yaka mais so kendenge nini yo yaka to solo na yo yaka to solo la o kendenge nini moi na bato akene pe héritier et comme il y a problème yo na moi na babia problème t'es pas David non je respecte beaucoup mais tu sauves ça même mais pourquoi tu n'auras question de moi vraiment mais na tout yo na moi na babia problème ça la problème pendant na moi no yanga Prince azobota manazo mwande Prince azobota ma vraiment na koza pa so problème baby mini yaka na betelo lisolo yaka ozonga yo yaka nanu yaka aya tu kota studio to komika ba polémique te yo yaka na to so s'il te plaît avec beaucoup de respect so linga nga yaka te yaka na tuni problème e beta mana poto boy yo oso côté la mwana bata babia jalousie parce que azobete pe héritier a voyager te problème na okasi na kati nini soki yake poto te ya yuzo salo pasi na nini oza tata mwasi mwana na lobi mingi pona yo tika vi na ye Prince Babia bi tika vi na ye ki tata mwasi na yo alembi yo tika vi na ye asala ke pa na yo akoma ofutela ndaku ye moko akoma vivre ye moko abeti ba mbule bele plus de 3 ans vivaka ye moko banda papa na kota na sema bele siko olingi nini azobeta na groupe héritier yo problème na yo ezanini soki pe voyager te ezo salo pasi pona nini beta non avant de répondre non beta non non nous fancy yo et nous fancy buzoba oh oza mayel était et nous fancy mosana goswaka le chegine école yo nous fancy unagina mboka yakinza bandiko kamwe mwina enzambe yakota na salon atala na chambre. Et en tout cas papa David ndenge na respectera ba fano balinganga Prince aza mon fils aza mwana oyo nga lelo na memi mwana oyo lelo nga kisinjoka na sombela même miliki première fois na mwana nde baobota mutu et pas Prince ya nanga babia mutu to ayebi via azaka nango ya toroki mutu to ayebi ezali kamte tozo kosa nazwa manike na zemi manike lo ba na be mission ebele obiso na répondre
nabaki président na comment ensemble nabaki mukolo cameraman to journaliste moto chroniqueur chroniqueuse moko tout nga likambo ya Prince to manike nde nazoki décision na moto soki misasuka na ko panza caméra en tout cas ba chroniqueuse ba chroniqueur tout boyokanga so boyaka shengai to sur la sko makamnanga donc à moi nanga na oyine pourquoi aza mwana lelo première manike libele kuti so bima miliki te ngande muna sombaka miliki na bokola kaye na zalaka na ye tiakoli mais mwana soka zo bossa na tata na ko regretter Prince lelo po boye ba Prince monde atié grâce à moi même soki papa nazalaki ya babia alinga kuta tanga alinga memeno na mama musique te pourtant abana musique ya baba za kolinga ta yemba ya baba zo baka mwana faux classe yona lo bagelo retour na le bas chaque fois que Prince à côté classe mais et que quand musangai na ba écoute na répondre te de yum to ko trenga mambo batina ngali na tina rai hein biba ça c'est dans mon moment concert na et musa c'est na ken a préféré na ye à côté la Karine ngana lala te nga zanga na passe mais alobi na linga kete ça la nga passe Prince lo balanga na linga ka ete abi alinga kanga te ngaki sinjora mwana na ngana ko zaile jalousie ya nini na ko yina ye na nini parce que lunga na okese na eza problème te kolongwa eza problème te akolongwa no kese nga c'est normal mais za mwana na nga to ko sola te yinga ko msenge ne mine pourquoi yalo baka na tika vina l'aise a sia longwa oui nazaki na souci album za ya sika to yembi senje mayaya amen ba projet na pour terre pauvre zaki to sala ba concert na njema amen wana to fula mwana ba biloka ya yembaki na micho nga kene periche akoyima banjema ya mkoni ba vukala ya na ngai ya ba tika banjembe bele osokopa soka yemba ngo na ngola po ba kufa na ngola yango batongola basenga kango abebisi ba evra ya na ngai yango nazaka na souci na ye osokopa mais ese longwanga kuti ese sila na bosa na bike asi akenda na ye asala choix na ye mais ni akange ba photo bina Karine asambusinga tata mwasi na ye bo ataninga Prince naza papa na yo mokilezo kosa yo na landi yo lobi otandinga pene pa keni piana pena eta 3 ans okipa kaete bomina no famille na biso bano tout oboti na famille na biso ebele baliaka te ba vivaka te Prince boyebi ya kufina 2014 na ba décembre petit ba janvier na juillet na bandi ko coach studio fana ka shenga na koti se classe bomona ye moko akata yo ya ka shenga kuta ke wapi 2015 mobimba si 2016 na juillet na cotis na sir to ce clip na pauvre avant na pas nan shengati kaka ye moto album ebimi moi 2 mois mon succès to ce clip na TV naninga komaki ko kima kimanga na loba be mission ngotu wana nanga ke no pas maman ne manike azobo ya pe maman botie manika souffrir na bango malgré manike na ba passe na makamna mais manika souffrir na bango passe ya Prince ya butu na moi ngam na ola na bopita ba mama yemo ya baba kuta tikala kozala te ngana bon aza mwana alandi Karine bon pour mes atenga za na souci na ye Karine aloba mabe devant nga tata ba tutu balanda ki la vidéo wana Prince atikali na kwa ko souffrir pour makambo Karine mokonzi ne mission oto sagingane na vidéo na ye Prince ko souffrir atake ngana za wana ko souffrir a ok pototi ngata ki tata mosi na CPA na ngote to sala émission na yo papa David na lobby ke Karine kutu mukolo ba mama Prince atake tata mosi c'est pas ça ngate parce que za mwana ngalo Prince lo soki abongi lelo ako so manga so li pate ako aider ko konjo raté ako aider bano ba serba boti ba grand frère ba boti te na minute avanda wapi avanda ipa pichundo ngati asa apembeni ti lobi na oleka na car na monye wana ti na kwena nga mais nabi ke ba ken piana ba Karine mokonji lobi so ba pesa ge $10 nde na yo ki so nde nini ba lobi aloba mabe na ngai pour mes até mais na tata na limbisier vraiment na problème na été et puis na ko yinete ko pesa pasi Mélanie intercontinental abi kisi nyora bi sima misu Prince alobi olinga ka eto yinae na ko yina na sindonga mon fils hein na yebite Totine diamant asumani na ko yine pourquoi vient nga Clément Lukengeke ya Rosette
lingua la Porsche il au garçon d'Afrique na royinaye pourquoi vraiment comme c'est l'autocola garçon capable de Paris vient en Ngouma Lokito na New York Kajeri de Dallas Chance le vieux gourou grand producteur en tout cas na koiko ina presté d'accord a retiré parole naye ale kana TV vraiment abongisa malobane pona ngai soka linga sala bien na mokila tambola parce que ngana bokolié na mimié na tambola na ba mituka tuna zaka ko somba batuna ko to kisinjo roboti manika sundela ngai manika to ba ne vérité atoloka be miso ba Mike lo kaba miso na bino manika ba ngamna ko so ba kushi na sala kushi manga mona zando babi manika bota mwana mobali et puis prend sa bota mana 12 mois ya na souffra toujours ba robota na césarien na robota ndengeni ngana manike kaka manika beta ba lisolo wana pasa bota mana 12 mois toujours ba robima te famille na biso ba sundele linga babi yo muto ndimaka zemise bana zaka babi to monike azokosa soki zema babi fallait abota mwana 9 mois docteur manika cha makolo likolo na hôpital ngana souffrir na bisa bambongo manika cha makolo ne likolo na hôpital obi moi c'est so zema bimate likolo na hôpital manika cha masolo wana mais comment akuwanga na ngaboye quelle ingratitude mwana nazaka na problème na yete na ninga nazala bien après ça zolo ba question na bongi na beba ya vie na ye non tata mota ko linga mwana beba tango peut-être ba bota so linga ka to bonga na tika vie na ye bon en tout cas pas d'avis na moto na tiki. D'accord. Au tiki vinae perception relation na yo ezani parce que toujours comme masolo mozo beta cc que ozo préparer au kende et laisser à Paris tiba décembre ou janvier relation les années vraiment na ba combattre parce que bazo comprendre pourquoi ba combattre bazo soutenir toujours yo ba misisi belé ba combattre ba linga bango le soutenir en tout cas papa nga nono lichumba yama Christine Panono Nita Kasongo vrai chéri né la nyota la sexy maman na Chloé Isabotuli moyaya en tout cas Christian Soana yebi masalanga na la fort Alice Pedreline moi sa pembe ba combattre bazara Vienjora yana ba je suis pour les combattants en tout cas Vienjora vraiment ceux qui n'a que poto na ko beta na ko bina besoin voyage et que simba nango quoi et simba nango 2018 en tout cas il faut ba pitu base basi senanga ki bana tongo ato boule ka mam to boule hein nzamba tika banete mais ba combattre balinganga mingi vraiment na osepesa bango na yana na zana pas mutu te quoi na robeta concert quoi robeta concert bon animateur moi le mususu ça to gozo le mususu parce que ils a studio à tout préparer studio générique et ça biloko sigeze belé allez musique en Congo bouetete musique en Congo Folaye Seraka la babina kasundame dans sa basi yoka babina kan lopele dans sa basi babina ka efwenge dans sa basi oh babina ka yamado dans sa basi et mwana natika kamoke simekoli dans sa basi yoka maleme s'il vous plaît. Allez toke allez cette fois-ci allez là dans sa mibali to memeli bino yangoye en tout cas kalamingi te sera kala ça ka soko zielo ko komaka fier yo ça ka bongo azanso sibolo ko moka bien yo po soara to zui magiti buit yo po soara te na mona ko na mwasi te bano zonga kitasa oui bano ko kitama ko na mwasi te yo po sepelo zui magiti buit vrai chéri de ta zo bana moni magina lele non papa de félicitations oui bi ko pona mwasi et puis il pas sur mobile kitoko ya taille mobile ya bien propre vraiment mobile ya bien vraiment bona ebité quoi ndeni ozo kangi muno rapidement zo bomba ya te na zo bomba ye te mais abilo to ke ko ta studio kala yo ba iba yo kanda zo boka ba oyiba zo kene fabrika sa zo ibinga moronda na ngai awa babete na bokese na bango ba danse ngo simba na ngote babeti betango simbi na ngote babini binyango original ezaka ba côté quoi ya Clément Lukenge ke motema ya Rosette Lingwa ngana banga na ngai te ngana banga na ngai to yibelo krina ngakune simba na ngote Christelle Dikilove maman ne Benezer da Chris Kevin et Jason quoi en tout cas ngana banga raté vraiment ilo na banga rapete d'accord merci tozo kende avant oui tozo soigner tout à l'heure tozo soigner tout à l'heure na ngana remercier ba tutu bazolanda biso na bo santé madebu
Bungongo Made Bungongo azana Paris Nene Fuji na kata London Nico Dikala peselanga mbote na mère na biso Francisca na kati ya Molenbeek na Belgique venanga Philippe Bova place azali Prince Moba place azali Yamatu Idolo mutuna oye tozana na plateau déjà Simba Munungi ya Marlène na kati ya Italie pesa lisusu mbote na la Dinzinga ya Clarisse Pasteur Jansi Kalis ya place azolanda biso Amédée Fumu. Alors papa si diongo oyo tolobake dans 2 mois, dans 2 semaines, générique faut bima parce que na moni première fois na mona 20 jours en animateur makasa bo. Biso ba animateur bazali. Nazana ba animateur pena bazali toza pena toyaka donc. Tota quand ba travailler kende na studio pour to bateke ici là ba content aussi ça biso linga to lancer un clip mort. Biso na clip ya na scénario genre biso mois temps. Mais ndeva bi ke tiba fin septembre tout les ans carré au saranate donc. Et là quand on a linga na bakisa na moi likolo ana izaki moni et maman au lobby na kotika ba YouTube na biso ndeza ça la passe parce que yo moni nenge prince azo vendre pas vie na ebi ki passe zo koma wana moni ne baloba que moi un ingratitude ya moi bien te il faut ko yeba ko solo là mais asali nzela na yete po zo vie eza pour moi to ko sa penzele sali potopoto ngo sa penzela mais ya terrassé ah oui on comprend donc cela veut dire que ça na langage mala moni papa abocha atazando kité soka lobele jo ata pas zando kité soka lobi pona yo muta loka ote mamna loba MK l'impératrice Maggie kakate mboyebi mambo très bien on comprend Philo bola qui sa mère doublée n'a pas na mado ay mambo pena vrai très bien moni nga nazala répéter na venjora na sala mo déplacement na tikali moni pena ki o sala no pe mission mais ozana gère lobo moni lo mo izara mabeza nini baloba ke satan na nzambe basola ba na yo bebana tokoki ko kabona na musala mais totika na relation siko yoka relation o bango bazana ngeza o to bwingaka singa famille e benda na kamikata na kate biso siko boye ko kende katani ya relation ya bango leke kata na te donc il faut yebaki tokuta na tata mwasi na ba day na ba fête ba ni tellement za mwana il faut yebaka ko répondre nini pour père no soit becho mbato zonk sele mbata te comprends donc tozalaka maele na auto sala tonto tiamuna na pa na Londres on a vu un tonton Solara Jar Nezala qui vient en théologie toujours molobeli. Voilà, Venjoga. Mon lilo beza surtout Baxel sus. Papa David, Prince c'est mon fils. Il y a Koufa. Mais yo moko ne vanda kotala ko zapena problème ne héritier. Ce qui a pas fait un gars tranquille, ce qui pas fabriqué un gars tranquille parce que normalement quand tu as un problème héritier. Prends ça comprendre un jour. Souci nanga nazarano pona. Ça n'a pas si prends ça ignorer nga pas na côté là yé. Ake kangane ba photo na ba Karine, ake lukane ba Karine pour aller susu. Soki na $5 na $10. Obosani nyonso o nga na vie na yo prends ça na ayebinga bien koleka. Azala ko to be nga mama. Azoka sanga mama na ye prince tika ko benga kuteta moi sita benga tama sa ki mukolo prince tina meme ba 8 mois ba une année ba 2 ans ba 3 ans abenga nga mama ne ko konjo ka benga nga mama akasanga mama na ye poni na zakane na beksaka ye ozo comprend un jour ne sera collé ko pone ke azaka koko ne prince ne tanga yo koma na ba 10 ans ba 8 ans ba 8 ans ba 10 ans akopa ke manike na bote ala benga mama. Alors que tu as moninga ka mama nenga pour affection ana nazaki na trop mais ça moi ngai na ko boya été quoi ah bon ça ba langage na et puis taka sa émission ba to kwa ba ken taka sa émission pana muto kwa ken mais au côté ken na ebinga bien pecho na ken azona ndako na azona petit saka na ngelodi alors mon na presse mon mukie ken na ebinga très bien. Mais au cause on se rappelle petite hein au petit ozo baneza tante na yoko prince o tante wana njora to sauter koto de bango balingaka on dirait bazanga ba mission na bango pa David baloko binote ba mission ka fo ba saka polémique ba sepela prince ignorer nga bonga boya nga bongo ce côté ne ba to sepela pour te regretter ba tu ba regretter makasi na yebisio bodiki orabenga a sepelité video lili kinsala abi kisinjo comme tozo mamo prince
papa non li chumba ah mais pourquoi moi na côté yo côté la moi tout son émission na côté côté moi na zaki na souci moi na voyager presque attaquer États-Unis à Kewapi à Kenya wapi à Sabavina yanga on est la famille yanga no zana mutima bene ya nini Karine lobi ko kangane ba photo Karine linga ke lokwa ngata Karine soki le prince à coach hôpital ou lelo na souhaité maladie mais ngani nous ala souci ko le Karine okele la presse hôpital mu ko mokote amo ke luka docteur te azana tawana te azo bossa na famille na et puis prince retirer parole na yo zora sur internet ko skolinga ko samusa famille na ngaite famille tata na hote olobake baboko la ngati na bibot na biboko la ngam ko skonda ko vana ya pichu azana mwasi na bano liaka te na mon pichu ngaza ya famille te prince bano botama nanu ofutela maite ko ratenda kote kumuko beke to boko la on diro bima shege ozaka na ofutela ka on diro soki nini ozokumisa ya gile maindu les mannequins de Paris oui baza ba vie ba yeda biso allez ça chaque jour te azaka na pote mutapoto so kabelo le faut zapper 3 mois 4 mois 6 mois une année nga gila kabela ngane passé ano ka na mois o muto kabela ngaka mois le religieux ozo préfère comme ça ya gile mayindo ozo comme ça oyebe ponanga bana poto boyebi tango na suis prince bozomona ba kolinyo sozo utapoto nga na pibiaka tout papa David na pibiaka tout ba sere nga Fifi Manar atinda 15 kg pour na prince ba ya gile mayindu wana atinda ba 10 kg pour na prince et na bosani sous maître moko boto na koli villa a mettre na sozo la nanga otinda prince de basket na zo la manike na pibia boy ba koli to botinda la prince a souffra kana nini azanga ka nini oyo lelo asam sa famille na so fama tata nga ba kipaka ite to kipaka ite na nini prince o de ozui maila le côté internet pour senga mbongo beta matolo prince secondaire avant de pichu avant pas pichu ba tout ba pichu ndonga petit frère nga ba tuna avant na wapi et par le ba qui on peut avant n'est pas pichu na moi qui na connaît ndeka na so papa David a respecter famille kolongo c'est sur quoi ba potentiel ba pauvre ta akoli ndengeni très bientôt ce que nini qu'est-ce que je peux dire azo que 18 ans azo que 18 ans ce que 3 ans lobi 15 ans mon maman ba boko la qui pour y a respect na bisoté et puis même maman ne manika zo respecter hein prince en tout cas vraiment papa David tous les chroniqueuses ba journaliste c'est tout mukolo mutu akotuna ngai kisinjora question ya prince omoni ba jilo ngana sala ba caméra bino ko panja yango yaka ko tuna ngane na obisa album nanga ndena osa ba concert nanga bo ko ko tuna ngate po mundi alobi na français trop c'est trop vraiment eleki nazana ta osa ba beste na komba prince nazana ta wana te c'est mon fils ne muto la bito kuta na matanga to kuta ba fête to kuta na partout donc ba keni piana ba père mai ba keni piana ba ko wa mena lomena ba keni pia na ba ko ça été en tout cas merci na Sultan de Gaulle le papa social mo bandisi mo finugo ya men na Lewiston na États-Unis dira makaya bello mais en tout cas il garçon d'Afrique tendresse ngoya nazo zero kandeka to solo la kikaka Dorcas Chongo yo yebi na le forve na gentil botibwa l'intellectuel Théo Munganga na Londres yaya na honorable futur honorable l'intellectuel bon ici Tosisi Venjora, tosisi ça te. Dikamnie si la raté. Na lobi trop maman. Maxi tonto babati ya Charlène Makanda libala ya kala depuis Nzili. Azwa Charlène Makanda mwana mukie na 18 ans babandi ko bota tilelo libala ya kala depuis Nzili. En tout cas merci na Francisca Soas Kabata tata moi sabana Motema Castello na Swedi libala kala. Merci na Tina Raya na ba conseil na yo lobi kutu ya regretta qui m'embête moni. Abi yo côté la mwana vraiment njora. Merci à Alain Finini Makopa, vrai chéri Alain Finini Makopa. Merci à Yoshiro Manda, Sylvie Mayo, na Toronto. Merci à Roger Coiffure, na Lausanne. En tout cas, mon tuto a besoin de venir au garçon d'Afrique. Avec 0081 99 088 65 Papizila honorable vrai joy à propre elengi beauté elongaba na mikie. Merci na Stella Kasongo moi station à Londres Gwani Matota top modèle Z4 triple nationalité yango misatu angolais finlandais congolais Clarisse Mouyembi ya Guilen Ngatebe. En tout cas merci ya Robi Vwemba mobalo aleki basi na kitoko. Merci. Pas d'avis, fais-moi bisous. Ok. Je t'aime papa. Moi aussi. Je t'aime papa. Je t'aime. Ok. Maggie. Maggie Tibouyi. Tibouyi, I love you maman. Okay. Maggie Tibouyi.
mwasi kitoko amagi Tiboui maman Yaka 20 euros et voilà, merci Tokobi presque na suka, merci na Kama Zaki derrière caméra, merci na Maki Tiboui motema ya David Mombele MC Seko Sinayuda, merci Susu na Bosanité 16 mm oyo azola na biso na direction technique côté kuna côté boss na biso 16 mm, merci na Alexis Liaou, Alexis Liaou, ndeko ya sous le Bwanga la vie nanga ndaku Guidou Dembela machine à gagner pese la mbote na Geredo koma na Made Bombongo oyo azolanda biso Nene Fuji na kata London, Nico Dikala, Mère Francisca azolanda biso Philippe Bova, merci de susu na Masa nanga Simba Munungi na kata Italie, Boni sango ya Marlène na biso mwasi na biso kitoko pesa pe Ladinzinga ya Clarisse Mbote, Pasteur Jansi Kalisa na kati ya Brésil Mbote ya Amédée Fumu star na Katia Paris. C'est parti avec David Mombele MC Kosi Nayuda. Bye bye.